Bonjour, bonjour, bande kopé balande nyonso na pesi bino mbote sika bozwami ya solo bandeko ya bino ndeko Kongo Alenga. Lelo toye na émission na biso ya sika oyo tobengi basango ya diaspora. Basango ya diaspora oyo tokobanda koloba mokolo nyonso ya yenga mpona kopesaka bino basango ya makambo nyonso oyo ezali koleka na communauté na biso ba Congolais et de Congolaises nyonso tu tozwami libanda ya mboka na biso la RDC, la République démocratique du Congo. Ya liboso bandeko tokobanda bongo koyebisa bino ke boyebi ke Église Kimbangise ezali kokokisa 100 ans. 100 ans ya Église Kimbangise na banzi bomoi na nsima na ngai wana ezali bongo musée ya Simon Kimbangu oyo biso tobengaka musée ya mfumu Kimbangu, esika wapi biloko nyonso ya papa Simon Kimbangu ekokota na kati ya mausolée wana. O ba eloko bomonaka te o boyoka o to nini bandeko na ngai ekozala na kati ya musée wana. Bongo bandeko na ngai liyebisi lisusu ezali ndako oyo bozali komona etongami bongo na bakimbangiste bango moko. Yango moni bandeko kozala kimbangiste nga nalobaka nazali fier d'être kimbangiste, mwana ya mfumu Kimbangu. Ndako wana boza komona etongami na propre frais ya bakimbangiste bango moko. Oyo atie 10 euros, oyo atie boye asombi sima, oyo atongi asombi eloko, bamaso oyo bazali kosala yango ndenge bozali komona bakimbangiste. Yango bomoni bandeko, bakimbangiste ezali église moko oyo biso bakongolais tozalaka fier nango. Tozalaka fier pamba te Nzambe asalaka kaka na libota oyo ye aponi. Ata bosali nyonso Nzambe soko se atia loboko na libota wana bandeko bokoka kolongola yango te. Église Kimbangise ata bato bofingi kasi ya solo le kimbangisme c'est notre église. Biso ba Congolais to sala nyonso pote ya solo to sala eloko oyo esila. Boyebe ke le 6 avril ezali kalate. Le 6 avril ezali dans 3 ou 4 semaines awa. Nde 100 ans ekokoka pona papa Simon Kimbangu, mfumu Kimbangu. Ya bandaka mosala na ye le 6 avril 1921, bongo le 6 avril 2021, ezali bongo 100 ans ekokoka. Bandeko bana ya Congo, yango boza komona ke papa Simon Kimbangu Kiangani, oyo azali bongo mokonzi ya bule, chef spirituel ya église kimbangiste, ye azali kosenga même ozali kimbangiste te, bano kimbangiste, oza congolais ou non oza congolais te, mais participer pote ya solo ozwa pe mapamboli na ye. Po ndako oyo tolakisi bino bandeko ezali ndako ba congolais biso moko tozali kotonga yango bakimbangiste. Yango tosengi na papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel mokonzi ya bule, Nzambe apambola yo, Nzambe asunga yo, pe biso bana na yo bakimbangise nyonso ya mokili mobimba tosengi merci mingi pe tozali kozela toujours mokolo yango ekoka po biso nyonso na bamboka nyonso tozali oyo bakokoka kokende na oyo bakokoka kokende te tosepela 100 ans ya mfumu Kimbangu. Bandeko na ngai na bandi lelo ezalaki mokolo ya yenga
batangi testament oyo etikala pona église ya Kimbangiste papa Simon Kimbangu Kiangani azali kosenga po bandeko mingi oyo balobaka ke église Kimbangiste se panzana ye asengi alobeki batu nyonso bakenda boyebekela 1959 ntango papa Diangenda asalaki église batu mingi basepelaki te balobeki ye akoki kotambusa église te pamba te ye azali mwana batu mosusu bakenda kosala bampe valongo bangunza mosusu mpe basalaki bangomba na bango kasi suka nango baoyo basengaki bazongaki me bazongelaki kokula kosala malongi nde papa Simon Kimbangu Kiangani asengi na bandeko na biso ya 26 oyo baza na lingomba ya kote ya papa Paul Kisolokele oyo bazali na lingomba kuna oyo balingi bazonga ndako ezali ya kofongwama papa Simon Kimbangu Kiangani afongoli porte alobi oyo alingi kozonga azongi na lingomba na ye akomisi kombo na ye azwi susu malongi esili azongi na ye na lingomba eza problème te azongi na ye ezala bana ya bapapa Diangenda batianaki bana te me bazali mpe bakimbangiste donc bango mpe so balingi bazonga bakoleka na nzela moko oyo bandeko nyonso bakoleka pamba te lingomba ezalaka na grade moko te ke yo leki batu ke yo oza danze non zonga kula lekati elekaka nango okuli olandi malongi mpo malongi yango mpe boyebi yango deja okolanda yango susu apres ozongi esili ozongi na Kimbangiste esili makambo esili mpo bokaboni oyo ezali malamu te basango tomemelaki bino ya liboso yango wana papa Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel ya lingomba ya église Kimbangiste ye asengi bandeko nyonso bakozonga bazonga mpe asengi na bano Kimbangiste baoyo nyonso tu baza bakimbangiste to profite deja baoyo bapesaki nanu te mbongo ya nsima ya kotonga kosomba basima bakaro babiloko nyonso 3000 ya papa oyo nyonso apesi te aleka na kopesa mbongo wana papa Simon Kimbangu Kiangani aliaka yango te kasi esalaka misala na kati ya lingomba eza nete bangomba mosusu te biso bakimbangiste tozalaka fier pamba te totongaka eloko biso moko yango bana ya bapapa il faut bayebaka ya solo église Kimbangiste ezali ya bakimbangiste eza te eloko bomonaki papa Diangenda aza susu te bino nyonso tu bokoma bino 26 bokamba tomona nanu te église moko ezala na 26 chef spirituel ezalaka te yango tosengi na bino bozonga bato boyebaki ya solo bapapa batikelaki bino lingomba te ke osala ndenge oyo bino bozali kokanisa lingomba ezali ya biso nyonso nzambe apambola bino na basango ya Congo basango oyo tobimisini bino emission oyo po topesaka bino bamessage nyonso ekobanda koleka na kati ya diaspora yango wana tomemelaki bino mokolo ya lelo donc muzole ya papa Simon Kimbangu ezali kosalama le 6 avril yango tosengi na bandeko nyonso oyo bazali na monde entier muzole yango wana to participer bandeko na ngai biso nyonso to participer tozala wana poti ya solo yango nde nzambe akopesa biso libonza mpona biso bana Kimbangu nzambe apambola bino na basango tolekala mwa loyembo papa Simon Kimbangu walungidi ye alongi etumba biso bana ya fumu Kimbangu tulungidi tolongi etumba pamba te santa ekoki eza kokoka tokoti centenaire bandeko centenaire oyo elobamaka tanto toki bana mike ke ekozala 1921 le 6 avril bandeko mingi bakomi te bazongisi milimo nzambe paza na milimo kati na bango toyebi ke na molimo
bango pe bakozala kati na biso na 100 ans wana na bonzoto biso pe tokozala ya solo. Nzamba pambola bino tolanda loyembo Walungidi Tata Simon Walungidi. Merci mingi SKK Papa Simon Kimbangu Kiangani. Matondo mingi tolanda loyembo. Tata Simon Wanunginye Yala ke yala munza ya mvimba. Tata Simon Wanunginye Yala ke yala munza ya mvimba. Yala ke yala Tata Simon yala yo. Yala ke yala munza ya mvimba. Yala ke yala Tata Simon yala yo. Yala ke yala munza ya mvimba. Tata Simon Wanunginye Yala ke yala munza ya mvimba. Tata Simon Wanunginye Yala ke yala munza ya mvimba. Yala ke yala Tata Simon yala yo. Yala ke yala munza ya mvimba. Yala ke yala Tata Simon yala yo. Yala ke yala munza ya mvimba. Tata mbutaka tubokele tusadila. Tata nzambi kemboka tusongele. Fumwa mbanzaka tubokele tusadila. Tata nzambi kemboka tusongele. Fumwa longoka tubokele tusadila. Tata nzambi kemboka tusongele. Kembo tumona tuna banzapa. Oh kembo uzetele. Kembo tumona tuna banzapa. Oh kembo uzetele. Kembo Tata Simon uzetele. Kembo Tata Simon. Kate soki kanaki liezwa yo ekozwa yo kaka yango tosengi Nzambe ayamba molimo ya Jojo epema na kimia nyonso tu. Nzambe ayamba molimo na ye pe famille na ye tosouhaite bango ba mes condoléances monene na famille ya Jojo esika azali. Nzambe ayamba molimo na ye pe toleki lisusu mokolo ya lelo touti kobungisa alanga nzembo monene na kombo ya Papa Joski Kiambukuta. Papa Joski Kiambukuta boyebi eke ye azalaki bongo alanga nzembo oyo azali koyemba epai ya Papa Luambo Makiadi que son âme repose aussi en paix. Franco lelo toyoki sango kaka ebeti ya monene Papa Joski Kiambukuta azongisi molimo na mboka Kinshasa na hôpital ya Ngalema ya solo bandeko. Papa Joski Kiambukuta oyo asala banzembo ebele banda na oke jazz ti aye kolongwa basali bana oke ye kuta boyaki kombo ya bana oke ava kufa pamba te mikolo to leka to sala émission na ye ya suka nga pe na landaki yango pas même 2 semaines Papa Joski auto ko sala émission ya suka alobi batunaka ye lisusu likambo ya bana oke te po aboyaki kombo wana lingi yango lisusu te nayebi te pourquoi. Donc mutu pa yambaki atunaki ete mais Papa Joski aboyaki na ye do tolobaki aévoluaki lisusu mpona kosukisa ti akufi na bana oke. Papa Joski asali basandra banzembo ebinisaki tous les bagènes achangeaki style ya oke jazz. Oke jazz ezalaki kaka batata ya mibimba bato bazali kolinga yango mais bato baye kokotisa style mosusu na kati ya oke jazz ezali bongo Papa Joski Kiambukuta vie na biso vejo
ve na biso tozali na barumbu pa ve joma ve oyo donc toyebi ke bave donc baki bave donc bayaya oyo toza koteka na zandu toza kozalazala ye mo pa joma oleki pa joma mpo dame ndenge ezalaka kaka donc ve wana ve joski ve na biso ve jo lelo aza na biso lisusu te que son âme repose en paix toyebi ke balanga nzembo bazwi susu sango liwa ekomeli bango lisusu. En tout cas, nzambe ayamba molimo ya papa Joski Kiambukuta. En tout cas, vraiment toyebi ke ezali passe na libota na ye famille na ye et surtout bana na ye ekozala passe mingi papa Joski Kiambukuta oyo biso no surtout toyebaki ye vraiment en tout cas azalaki papa moko ve moko donc tokoloba en tout cas pire ve nzambe vraiment pambola yo ayamba molimo na yo vraiment en tout cas kimia ezala na molimo na yo papa Joski Kiambukuta otikali gravé pa na biso ba petit na yo pe banzembo na yo ba œuvre na yo oyo sala etikali kati na biso vraiment yango tokoyoka mwa loyembo ya moke oyo tokanisa yo pe pote ya solo ozalaki moko kati na biso papa Joski Kiambukuta vejo velu oyo kofi olomide basala banzembo bangobila banzembo ebele o papa Joski Kiambukuta asalaki makambo ebele na papa Niboma bayemba banzembo ya ndenge na ndenge na ve madilu bayembi banzembo ya ndenge na ndenge. Donc papa Joski Kiambukuta azali papa oyo biso tokoyi kobosa na yete toleka na loyembo muke ya papa Joski ata 2 minutes toyoka mwa œuvre na ye oyo ye asala parmi banzembo oyo papa Joski Kiambukuta sala pona biso bana que son âme repose en paix papa Joski Kiambukuta matondo mingi tolanda Bakoso eleki mingi papa bolingo sali komonana te lofundo elekakanga na suke nakomi lelo yo koregrete mabe nasala mpona lakisaka yo te esika natiaka yo na motema bageste na lolendo esilisinga posa komibwa selelonga na yebi bolingo melama ya pio sheri okitisa motema na yoka plaisir changa nabenga yata deja te positio na ngai ya motema monamo mabe nasali ngai na lapinda ye nakozongela lisusu te ya mochamba kombo na yo na bomba yango na motema lokola nzoto na makila na ngai moko. Chéri kotikanga teo nokina kufa
papa na biso nzambe ayamba molimo na yo. Toleki bongo na basango ya diaspora boyebi ke ya solo mikolo euti koleka Rive Kono oyo azali bongo alanga nzembo pe azali bongo na mboka ya Suisse. Rive Kono biso toyebi Rive Kono oyo basalaka nzembo ebinisa bato ya Kinshasa epesa bato gu ya koya bapoto bango mibale na moninga na re Pacha ya solo. Rive Kono auti kozwa initiative monene pote asalela Stervos Niarchos Veniaka vena biso po asalela ye mausolée musée. Donc na bandi bomoni Rive Kono ye na moninga na ye Pacha tango basalaka banzembo oyo ba jeune nzembo na bango bandeko na ngai bayaya tuto ya mikili bato babina yango epesa bato bagwa poto po banzembo wana tango ebimaka mutu tu azalaka na Ngola na Luanda mutu tu azalaka na Kine jeune tu oyo ayebaki makama forme makama miziki bandeko na boyebi ke forme etambolaka na miziki, miziki etambolaka na forme, forme pe etambolaka na miziki. Donc soko betaka forme okoyoka miziki, soko yoka miziki il faut za muta forme. Donc basalaka ba album na bango, album wana bandeko na ngai etekama pe bandeko ebele bayoka yango. Alors lelo tozali koloba na bino boye Rive Kono azwi initiative munene pona kosalela Niarchos, pona kosala Niarchos musée. Kasi eloko oyo ezali kokamusa bato Rive Kono ye wana, eloko oyo batu bazali kokamusa pe ezali kokamusa batu balobi ke ya solo ye azali na droite ya kosala musée ya Niarchos. Bandeko a Paris, bandeko a monde entier bana forme ne tolobi forme tambola na miziki, bato babetaka miziki na bato a forme ba mususu bazali koboya. Me bandeko ngai atanke alanga nzembo pete nazali kaka mutu kati ya bato pamba te tovanda pe na ba musicien yango banda na Kine, tovanda na ba musicien bandeko. Idée oyo, idéologie oyo Rive Kono le maréchal lelo alobi ke ya komi king pamba te bapesi ye pouvoir o Niarchos azaki pape de la sable apesi siko Rive Kono pouvoir wana. Mais bandeko ezali pa ezali nango problème te, tomonaka ba colonel ba kombo ebimaka oka colonel boy o général boy o bona boy bato tu bazoka na bango ba kombo. Rive Kono azwi kombo wana, azwi titre wana bapesi ye yango. Tomoni Dide Masuki o azali attaché de presse na ye o akende Kinshasa adelegaki akende Kinshasa. Tomoni akomi na Kinshasa na ndenge akutani na famille ya Stervos Niarchos. Famille bandimi balobi ke oui topesi ye pe tolobi na ye asala musée wana. Bandeko biso bana Congo bana diaspora bandeko la biso ya forme o balinga forme boza na Paris kuna Trésor Ngando modoko Jafa Kofere vient na biso ba Anissé Pedro ba Wilo Mondo ba Vio Akala ba Serina Kina mukonza ba bluzo ya Mushino ba die pena boko la ba Mushino na pale bato ebele boza na Paris ba Meka ba Nikens bayaka bato ebele baya ba o basimbi forme na kata Paris toyebi ke forme tambolaka to komo mona pe Nikens bayaka pa sala pe ndule na ye bato ebele ba komo o abetaka forme mona pa sala musique na ye. Lelo ku musique ngo komi na ba journaliste ba komi koyemba. Mais Rive Kono oyo
abima déjà asala penza ba masolo kutu banda kala wana lelo yo alingaki nosala Niarchos misé bandeko na ngai. Où est le problème nga naza komituna? Problème eza wapi soki asali misé wana pona Niarchos? Po asali misé pona Niarchos. Eza problème te bandeko. Il faut que to soutenir ye, to pesa maboko, to féliciter ye. Po ngai on a joué Sabino na zala na Niarchos na kin. Premier voyage Niarchos ayaka na kin. Tozako tambola na ye grâce à Venanga Vemire, que son âme repose en paix. Vemire, azali camarade propre massa à Veniaka. Ba veo basala makambo na Veniaka, Vemire. Bumbo Mobimba, ba yeba ki Vemire. Hôtel Tonton Mire. Camarade intime ya Niarchos bazali na poto. Ngata ngwaye, tozo tambola pe na ye. Tokende ti na hôtel Okapi, tozo vanda na chambre na ye. Tozo causer banini. Donc pire vie. Ti ayaka deuxième tour na ye, tozo zalana basake pululu. Masalanga sacré pululu. Zabulu zaza. Donc ce qui rive qu'on a zui idée oyo bandeko na ngai eza idée ya mabete. Bo pesa ye maboko, bo soutenir ye. Alobi lelo ye akomi king, mais bandeko na ngai. To mona pe na Paris ba roi bazali ba roi de la sape baza na Paris. Mutu na mutu apesa titre kombo na ye. Rive kono ye akomi king. Okobo yango pona ni. Nga lelo Kongo alenga mwana mfumu kimbangu. Siri na kina mwana mfumu kimbangu. Eza etamboli ndenge wana eza normal nga ona benga omona ngai parce que biso mibale bana mfumu kimbangu Siri na kina mwana simo kimbangu. Kongo alenga mwana mfumu kimbangu. Etambo eza bongo bana mfumu kimbangu babima ebele baza ebele. Ba roi pe baza na bango ebele. Mais rive kono ye aza roi na royaume na ye. Yo peut olingo sala okoma roi, zala roi na royaume na yo. Eza normal. Donc bandeko na ngai basango toyelaki bino lisusu ya suka yango wana pote ya solo bandeko likambo oyo ya rive kono ekomi polémique bato bazali koboya yango kasi ya solo bandeko tozala penza na bolingo wana toyeba ndenge nini makambo ya Congo etambolaka ndenge wana yango bandeko na ngai toleka pe na loyembo ya rive kono oyo ebimisa rive kono oyo bato nyonso bayebi yango rive kono le roi de Kimamfuta to yende mutu azuma solo yende mutu alobi akovaloriser sap ezala ndenga mabete tanso sap ese derota nango tokoma omona bato nde bakoma olasa basap makambo ekoma na ndenge me bandeko ya ye po avaloriser yango mabe eza wapi alobi ka osala mise ya papa oyo tobengi Servos Niarchos venganchi vena biso bandeko topesa ye chance tola na loyembo ya rive kono king matondo mingi merci. Nazalaka très gentil kitenge bambali motema na ngai alfemporio komalanga na page mawete vraiment chagrin elekinga na motongo esilisi yanga bapense te na suka jeunesse lelo makambo echange mwana moke mokolo moto nyonso azali responsable na ye vraiment nazalaka très scolaire mokili etindinga na bongola yanga la vie limelekanga na miso te nalingi nalata linzaka nyonso bongo de paskondinga na Charlie Kindongo ndenge balona bango kitendi
mwana moke mokolo moto nyonso azali responsable na ye ka vraiment nazalaka très scolaire mokili etindinga na bongo na yanga la vie lifelekanga na miso te nalingi nalata linzaka nyonso mama Valeloyo, Yoshi Yamamoto, Gianni Versace, Kalonji Janelli, Nalakananga, la vie est à m'en pousser. Série à Félicence, une évolution, Thierry Mugler, Dick Emerson, Roméo Chigri, Hiroko Koshino, Sapatoa Sene Sene, Wolfa Weston. Alpha Biloma, Apache Nakoko, Chris Valeloyo, Yoshi Yamamoto, Gianni Versace, Kalonji Janelli, Nalakananga, la vie est à mon pouce. Hôtel Tonton Mire. Camarade intime, ya Nakos Bazarene à Poto. Ngatangwa ye, Toto Tambula Pena ye. Token ti na hôtel Okapi, toujours vendre na chambre na ye, toujours causer banini. Donc pire vie, ti ayaka deuxième tour na ye, toujours zalana basakre pululu. Masalanga sacré pululu. Zabulu zaza. Donc ceux qui rive qu'on a zui idée oyo bande konangai eza idée ya mabete. Bo pesa ye maboko, bo soutenir ye. Alobi lelo ye akomi king mais bandeko na ngai to mona pe na Paris ba roi bazali ba roi de la sape baza na Paris mutu na mutu apesa titre kombo na ye rive kono ye akomi king okobo yango pona ni nga lelo Kongo alenga mwana mfumu kimbangu Siri na kina mwana mfumu kimbangu eza etamboli ndenge wana eza normal nga ona bengaka omona ngai parce que biso mibale bana mfumu kimbangu Siri na kina mwana Simo kimbangu Kongo alenga mwana mfumu kimbangu etambo eza bongo bana mfumu kimbangu babima ebele baza ebele ba roi pe baza na bango ebele mais rive kono ye aza roi na royaume na ye yo peut olingo sala okoma roi zala roi na royaume na yo eza normal donc bandeko na ngai basango toyelaki bino lisusu ya suka yango wana pote ya solo bandeko likambo oyo ya rive kono ekomi polémique bato bazali koboya yango kasi ya solo bandeko tozala penza na bolingo wana toyeba ndenge nini makambo ya Congo etambolaka ndenge wana yango bandeko na ngai toleka pe na loyembo ya rive kono oyo ebimisa rive kono oyo bato nyonso bayebi yango rive kono le roi de Kimamfuta to yende mutu azuma solo yende mutu alobi akovalorize sap ezala ndenge mabete tanso sap ese derota nango tokoma omona bato nde bakoma olasa basap makambo ekoma na ndenge me bandeko ya ye po avalorize yango mabe eza wapi alobi ka osala mise ya papa oyo tobengi Strevos Niarchos venganchi ve na biso bandeko topesa ye chance tolanda loyembo ya rive kono king matondo mingi merci. Ya solo bandeko na bandi bolandi loyembo ya rive kono oyo yemba banzembo ebele na moninga na ye Pacha rive kono toyebi kazaka na problème na Pacha te Pacha aza collègue na ye aza moninga na ye mais mutu na mutu asala line na ye asala nzela na ye ndenge tomonaka bamise nyonso ve bokul azalaki na King Keser Emeneya King Keser akende na nzela na ye batika kozala na problème te ve bokul azalaki na Koffi Olomide ya mutu na mutu akende na nzela na ye
Donc miziki etambolaka ndenge wana mais ke boye bazala ba problème bakutana babunda non bandeko otika ba polémique ya lokuta. Pacha azali mutu na biso tozalaka na ye. Pacha azali mutu oyo azali na communauté congolaise. Communauté congolaise ezali Congo Brazza, Congo Angola, Congo Kinshasa. Biso nyonso tozali bana Congo de Antotila. Bandeko foto yebaka ngo Congo de Antotila ezali Congo Kinshasa, Angola na Brazza. Tolobaka langue moko minoko na biso zaka yango wana. Soko tale elongi ya reve kono mona bilongi yango eza tapso ebele na Angola eza pe na Kinshasa. Elongi na nga Congo alenga okelo mona yango na Congo la Brazza moko boye. Elongi ya Nikens bayaka omona ka jo moko na Angola pe obe na kin aza na elongi yango. Omona elongi ya Dide Masuki ekozala kodok ezalaka nango ndenge wana. Po toza bato touti na papa moko mama moko eza ndenge ezali. Bandeko sangwa suki ezali bongo na kati ya diaspora. Boyebeke ya solo mama na biso Pauline Beyoncé oyo azali bo molongali na ngai. En tout cas ezali communiquer na bandeko nyonso bazali na ba afro shop na Allemagne. Oyo nyonso tu aza na posa ya mbisi ya kokauka. Mbisi ya kokauka bandeko okoki ko contacter mama Pauline Beyoncé mwasi ya Kongo alenga bandeko na ngai soko obengi ye. En tout cas okozala livrer mbisi ya kokauka kokomela yo. Oyo aza na afro shop na Allemagne awa. Aachen, Dieren, Cologne, Leverkusen, Düsseldorf. Moto nyonso tu azali na posa ya mbisi ya kokauka ba kilo oyo za nango posa bakoya kotikela yo yango pote osomba yango. Benga na numéro oyo 0157 34 79 70 47 0157 34 79 70 47. Donc en France 00 donc plus 49 157 34 79 70 47 plus 49 157 34 79 70 47. Bandeko nyonso tu bozali en Allemagne, Cologne yo tozali nzinga, Leverkusen, Düsseldorf, Dortmund, Aachen. Bandeko langa mbisi ya kokauka boyebike biso papa mbisi ya kokauka soki olambi ndunda ekoti mbisi ya kokauka te bandeko langai ndunda wana ezala nango elengi te. Donc mbisi ya kokauka yango batiaka na madesu, mbisi ya kokauka batiaka na pondu, mbisi ya kokauka batiaka na ndunda, bitekuteku to kovi okoki kobwaka mwa mbisi ya kokauka bandeko osalaka elengi mpona biso bapapa po matama oyo basante ezala kitoko. Bandeko na ngai Pauline Beyoncé azali wana mbisi ya kokauka ezali soko bengi na numéro topesi bandeko na ngai. En tout cas mbisi ya kokauka ekokomela yo. Bandeko pe o bazali na kati na nzinga ya Leverkusen na Cologne oyo pe bazali na posa bobenga biso bandeko mbisi ya kokauka. Boyebeke mikolo COVID-19 mbisi ezali koya te, mbisi ya kokauka ezali komona te, mais ya solo Pauline Beyoncé ye azali ona mbisi ya kokauka ya original euti Kinshasa. Eza te ke basali yango na poto te, mbisi ya kokauka pene ya Kinshasa oyo euti Kinshasa pene ye euti Kinshasa. Bandeko bakoya ko livrer yo yango. Obengi na numéro na bokoyokana ndenge nini ba prix makambo nyonso tu bokoyokana ye moko azali wana akozala mieux placé ya ko expliquer na téléphone. Donc basango tomemeli bino yango wana. Bandeko bobosana te mbisi ya kokauka ndenge ototo loba ezali bongo epa ya Pauline Beyoncé. Esika wapi na pesi bino numéro ya téléphone 0 donc 0157 na bandeko bazali na Allemagne 0157 34 79 70 47. Bandeko soko bengi na numéro wana ya solo bandeko ou obengi na numéro na ngai ngape nazali mieux placé 0152 12
100 174. Donc 0 152 12 100 174. Voilà les numéros dans le Congo Lenga. Donc bandeko bazali na France, en tout cas tu dis que zali musika, mais vous allez mieux placer pe ya côté de la bilo ou bien beaucoup na Facebook na ngai les grands Congo Lenga otindi message et kokoma ndeko nyoso zali na posa ya mbisi ya okaka ata ozali na afro shop te, mais soko ozali na besoin mbisa okaka na nzinga awa ya mboka Allemagne ya Cologne, bandeko okozala soit béni pe okosepela tokoya ko livrer yo yango po ezali musala oyo toza na posa biso ba congolais oyebi ke biloko ya poto tokoka kolia yango pena te bambisa ya poto, mais biso tomesana na biloko na biso oyo ya bio oyo ya mboka yango esalaka biso ebatelaka ba santé na biso pe ebatelaka ba nzoto na biso. Nzambe apambola bino. Ya solo bandeko na ngai pona kosukisa masolo na biso boyebi ke ya solo bandeko mboka na biso mboka ya Congo ezali kokende malamu te parce que tokoyi koloba te bolimbisi yambo te tokotala masolo na biso tokoleka bongo na bandeko ya Allemagne. Bandeko ya Allemagne boyebi ke ya solo Colonel Bonabo ye azali ko lancer appel alobi ke Bundes elali mingi. Bundes elali mingi yango Colonel Bonabo alobi kala mingi te ye azali kolinga Bundes telema ezonga ndenge Bundes ezalaka pamba te boyebi ke Bundes esika ba kara danze basalaka ba Mercedes ba Porsche ba Opel ba kara moko ya danze ezalaka wa, donc Bundes ekozonga ndenge ezalaka mboka ya Washington grand pays ba ya Allemagne ba Victor Aristote bato baze belé oyo batelemisa pena Allemagne oyo, donc bazali belé, donc teka melangi l'homme à blouson teka melangi oyo bato batelemisi Allemagne. Colonel Bonabo alobi makambo forme eza kozonga na mboka ya Allemagne. Deux fois te ya alobi akotelema akolakisa ke solo Bundes etikala nsima te aza kodefie bana Paris siri na kina bobongamaka Trésor Ngando Nikes Bayaka bobongamaka Patrick Meka bobongamaka po Colonel Bonabo aza kodefie bino alobi eke ye azongisi Bundes ekozonga numéro 1 na kati ya Europe mobimba pona likambo téléforme pe alobi eke boyebaka yango batu oyo babetaka forme il faut bayebaka yango bazali batu mitu esalaka pe bazali ko raisonner na makambo teli pe mboka Congo boka nsaka teke batu babetaka forme bazali batu moko baza ba voyou. Colonel Bonabo alobi aza koya ko valoriser forme oyo ebungaki na Bundes ye aza koya kozongisa yango, donc kala mingi te tokoyamba ye pe na émission oyo ya basango ya diaspora ye akoya kolakisa ndenge nini ye aye kovaloriser po azongisa forme na kati ya Bundes. Alobi Bundes elali bato bayokanaka susu te ye azali kozongisa Bundes na ndenge ya kosakana te forme mutuka ngolo makambo tu yinzo tu alobi ekozonga yango. Bandeko na ngai boyebaki ya solo makambo oyo ezali deux fois te. Bosabone bandeko, bosabone na Congo Lenga TV, bosabone po ba émission ekozonga na ndenga kosakana te. Bosabone na Congo Lenga TV, basango ya Congo chaque dimanche. Bandeko nyonso tu boza na basango bokomela ngai na ba Facebook, bokomela ngai na ba WhatsApp na ngai, numéro na ngai ezali 0152 12 100 174 0 non plus 49 152 12 100 174. Bokomela ngai basango oyo nyonso tu bozali nango tokobanda koloba yango chaque dimanche na émission basango ya diaspora. Basango ya diaspora ezali émission ya Congo Lenga yango tosengi
s'abonner massivement na Congo Alenga TV. Bandeko nanga boko kuta na ba émission ya ndenge na ndenge po na basango ya Congo tokobomba te tokolobela na basango ya mboka ya Congo tokolobela yango. Nzamba pambola bino tokutane bongo mbala ya nsima nde dimanche prochain tokosola susu na basango oyo eleki na mboka na biso. Donc rappel kaka ezali centenaire ezali kokoka le 6 avril 2021 série na kina mwana Simon Kimbangu na ebeke ya solo tomoni liste ya basaper te ya Paris ke kombo na bango pe yokani na kati ya église Kimbangise na kati ya centre d'accueil série na kina toza na posa toyoka ke basaper ya Paris bango pe batindi basima po batonga mausolée ya papa série na kina mwana Simon Kimbangu. Message oyo totindela ngo yo série na kina mwana Simon Kimbangu tolobeli liskambu oyo tobengi liwa ya Jojo azali kokunda makala te na Paris que son âme repose en paix pe lelo tozwi sango ya mawa ya pasi papa na biso Joski Kiambokuta Vejo atiki biso lelo na hôpital ya Ngalema que son âme repose en paix ya solo bandeko zali pasi pe tolobeli likambo ya Rive Kono oyo azali bongo roi king Rive Kono bandeko tofongola maboko totika Rive Kono asalela Niarchos mise po pamba te ya solo ba masa nyonso ya Niarchos oyo baza na Paris oyo baza na mokili mobimba basali eloko te mpo na Niarchos tomonaka mpe bango te bakendaka te même pas kokende otala tombe ya Niarchos tomonaka bango te. Alors botika Rive Kono biso toza ba pire petit avenir quand tozala na ye nga na lia na ye na kin na lia na ye hotel Okapi na 4 hotel na chambre na ye na zala wana. Donc na kenda na yebi veniaka yebaki ngai pire petit na ye shora de sulanga. Donc bandeko botika Rive Kono le king asala yango en tout cas nga na pesi pe na maboko mbote siko zali le king Rive Kono nzamba pambola yo initiative kitoko continue yango sala yango nzamba kopesa mapambolo ebele. Alors bandeko tolobeli likambo ya bambisi ya kokauka oyo eye na poto ndeko nyonso tu o azali en Allemagne o azali na posa bambisi ya kokauka bato bazana ba four shop Malu oyo azali bon na Leverkusen Malu na Levi ba four shop ezali ebele Kati topesi Alain masa nanga Alain bambota trop siko zali Alain bambota trop. Donc ba four shop ezali ebele bato nyonso tu so bo contacter Pauline ya solo bo contacter ngai moko ba numéro na pesi bino boko zo bambisi ya kokauka ya solo bandeko na ngai pe tosengi ya suka Bonabo oyo azali bongo colonel Bonabo ya lobeke makambo forme ezongi na kati ya Allemagne ya zongisi yango. Donc bandeko na ngai tosengi na bino ba diaspora pona kosukisa to se donner pe na makambo mboka na biso communauté na biso dimanche prochain tokolobela pe makambo oyo etali basango ya Congo ya RDC mais na kati ya émission basango ya diaspora nzamba pambola bino tokutani bongo mbala nsima bandeko s'abonner na Congo Alenga TV oyo ezali bongo YouTube na ngai oyo tobanda olobela basango ya diaspora makambo nyonso ezali koleka na diaspora bandeko bokomelanga to botindelanga na WhatsApp na ngai tokoloba yango ezala sango aliwa to ya ndeko na yo to ya moninga na yo o problème boye bandeko bokomelanga tokoloba yango o makambo ezali koleka na communauté na makambo tali mboka na biso mboka Congo tokoloba yango. Merci mingi nzamba pambola bino topesi mbote mingi na bandeko na ngai ya Bundes teka melangi bambota trop l'homme à blouson teka melangi tobosani te Willy Mimbo bambota trop Diamantino bambota trop. Merci mingi na Levi pe Malu bambota trop mbote na Victor Aristote masa na ngai bambota trop Victor Aristote Molifa Mombo bambota trop bana Bundes ya Colonne bambota trop colonel Bonabo TV Colonne D Max Bayuba bambota trop na combattant Mati Mosi pe na bosani te les seuls qui nous restent
Scorpion. Le seul qui nous reste, Scorpion, Bambota trop. Lisupolele, Bambota trop. Tobosanete mbote na yo Lokato, Mario Lokato, motema ya Gisèle Nzinga. Bana Bundes. Lenx Longelo. Les boss, les boss, les boss, les boss de boss. Lenx Longelo. Les boss de boss, Lenx Longelo. Bambote na bana ya Belgique, ya Bruxelles. Mbota trop na mauvais Clara de Bruxelles. Clara de Bruxelles, fondateur à Erogal, Mbota trop. Mes condoléances les sous na président Kilmeja, président à Erogal. Mbote na Yoseko Zali. Tokomona na Kalamingite. Alexis Champagne, Bambota trop. Bambote na Bino, Micheline, Bambota trop. Jean-Baptiste Nguindo. Narcisse Beyoko, Bambota trop, Narcisse Beyoko. Narcisse Beyoko. Mbote na ona musika Kaman Voama le correcteur. Masa nangai Kaman Voama. Kaman Voama le correcteur. Tomoleka libala kitoko Kaman Voama. Mbote na mama pesika zali tokomonana. Tokomonana. Kaman Voama le correcteur. Merci à trop Sera Kinzangala, Roger Ndonga. Le colonisateur Roger Ndonga. Bande kolangai Nzambe apambola bino bosa abonné na Congo Alenga TV émission tokomi na suka émission na bino basango ya diaspora chaque dimanche. Bande konyo surtout bobenga biso po bozana basango bokomela biso toko benga eza problème te toko yamba bino ngana zali wana pona bino po toloba kama kaba Congo o pesa koleka na diaspora toloba yango po bato mingi baza na Europe toza musika toyebana te na PCP mbote na Claudie Masamuna na London Bambota trop Claudie Masamuna pire masalanga na bosanité John Dala Ndungu Ndala John Dala Bambota trop John Dala Nzambe apambola bino na Spagne na bosanité Fiando le Fian Mukubwa Fiando le Fian ya solo Nzamba azwa lokumu. Merci mingi na Didier Masuki na PCP mbote Didier Masuki motema ya Super Anita Lelo Didier Masuki Bambota trop Reve Kono Bambota trop na Raf Makonda Raf Bardol petit nangai Raf Makonda Raf Ngoma yaza na bakombe ebele Raf Bardol Nzamba pambolo na mboka Suisse Raf Bardol Raf Ngoma Nzamba pambola yo ya solo bandeko tokomi na suka. Merci mingi na ma sœur pardon. Merci na ma sœur. Merci mingi na ma sœur Dona da Casa. Sœur Mimi Dona da Casa na molonga na ye mon beau-frère Dominique. Nzamba zo lokumu tokutani bongo mbala.